Bandeko balandi nyonso ya www.congolocolenews.com beauté. Toye liboso na bino na émission Vue d'ici, vie d'ailleurs. Émission Oyo et boyebaki yango na kombo ya réalité d'ici et d'ailleurs. To changer yango kaka intitulé et commis Vie d'ici, vie d'ailleurs. Na mokola lelo to kolobela lisolo moko esalami na mboka ya bapaya. Mobali ayaki ko contacter équipe ya Congo Lokole pour andimaki ete na nzela ya Congo Lokole pe na nzela ya invité pe ba oyo nyonso balingaka pe balandaka Congo Lokole akoyeba kozwa eyana. Pona kokota na kati ya ben émission na biso na ko présenter bino ba intervenant na biso bazali ba invité ya mokola lelo na loboko na ngai ya mobali nazali na maman Célestine Mampa na moupe papa de chute Mambetuku azali directeur ya programme ya www.congolocolenews.com na loboko na ngai ya mwasi nazali na maman Caro Bokoti pe papa Bruno Mokalar mbote na bino pe boye ibolamu na émission lisolo ya biso ya mokola lelo ezali lisolo moko pasi pe mawa yango na kobetela bino moi lisolo oyo po bo comprendre pe bo sosola eloko nini ezali koleka ezalaki na mobali moko azalaki na mwasi na ye baboti bana 6 babandaki na mwasi na ye na âge ya mokie bapusani ensemble na mokolo lelo ndenge misala ngo pe ekoma mobali oyo amonaki ete na mwa mokie azali kozwa à faire voyager moi sinae pe bana bakende kovanda na mikili ya poto azwaki amonaki ke likanisi wana ezalaki malamu a contacter pe famille na ye famille ya mobali a contacter mama leki na ye azalaki ko vivre na pays étranger mama leki wana a soutenaki na likambo oyo alobaki na ye te ezali likanisi moko malamu ekozala malamu faire voyager moi sina bana po na nzela ya mama bana bakokozwa mukanda pe bakoyeba kosala vie na bango na poto ndenge esengeli mobali oyo abundaki a faire voyager mwasi na ye na mboka ya poto mwasi akomi na mboka bapaya moto ayambaki ye ezalaki mama leki na ye mama leki ya mobali nde ayambaki ye donc bokilo na ye bakomi kofanda mama leki azalaki marié azalaki na mobali na ye moi mikoleleki ekoleka na kati ya kofanda wana mama leki aye komona ke ba jemoko amalamu te koma ekoleka entre belle fille na ye na mobali na ye akoma déjà ko soupçonner bango na likambo moko amalamu te ekosala ke ndenge balobaka na lopoto ke y a pas de fumée sans feu likambo oyo ekoyebana belle fille na ye wana bazalaki kobima bakomaki kobima na mama leki na ye na mobali ya mama leki na ye mama leki en tout cas azalaki contente te na likambo yango malgré que bazalaki na baantécédent na bango na mobali bazalaki pe na makambo bazali kowela ndenge ka ezalaka na bacouple nyonso likambo one eyaki vraiment kopimenter situation oyo mama leki ase décidé atiki libala mais belle fille wana atikali kaka ko continuer ko vanda na ndako ya mama leki pe azo continuer ko bima na mobali ya mama leki ya mobali na ye donc belle mère na ye a continuer likambo wana mobali na ye awa na Kinshasa aye koyoka sango oyo aye koyoka sango oyo mobali wana en tout cas a risqué qui même liwa pour mobali wana a perdre 11 kilos akomaki na point asa la même crise ya AVC mais nzambe loko aza malamu mwana mobali wana aye un peu ko se contenir aye ko bima na situation oyo yango wana mobali oyo ayaki ko contacter équipe ya Congo Lokole pona nzela ya balandi ya Congo Lokole pe ba invité o bazali na plateau na mokola lelo aye bakozwa solution na likambo oyo mwasi alobi ete ayebisi mobali na ete likambo oyo eza envoûtement bakomaki na niveau na ndenge po mobali azwi message oyo amekaki un peu ko contacter beau-père na ye o azali mobali ya mama leki na ye na téléphone ya liboso kutu
mobali azui message oyo abandai kobenga beau-père wana et abengi mwasi na ye pour s'enquérir na situation na makambo ezoleka na ye toyebi te soki par mégarde beau-père wana ayambi téléphone ya mwasi na ya mwasi ya papa oyo ayaki kolela biso beau-père ayambi téléphone wana ayebaki te parce que mobali abengaki na numéro moko ezalaki inconnu ayebaki te ezalaki numéro ya neveu ya mwasi ya donc mama leki wana ayambaki mwasi ya papa oyo et kosalaki andimi allo mobali a comprendre que ezali beau-père na ye atuni abibe wana eza papa intel ayoki bongo papa wana akati téléphone de place mobali oyo na Kinshasa ayaki kozwa confirmation que likambo eza solo po amonaki yango c'est absurde bokilo akoko yamba téléphone ya belle fille na ye ndenge nini et puis en plus sa belle fille wana aza marié likambo ye ko s'empirer yango mobali amekaki na kobenga beau-père na ye po ayeba likambo nini ezoleka beau-père wana afinga ya loba ba insanité oyo tokoki koloba na plateau te aloba n'importe quoi pe après ayebisi lisusu ke ezala mbala suka kobengaka ngai te mama leki na yo aboyinga na poto awa naza na mwasi mususu na kozwa te yango nazwi kaka mwasi na yo bandeko balandi botala nanu likambo oyo lolenge ezali koleka mwana mobali oyo esalaki epasi makasi yango wana lokola toza na bandeko na plateau na biso nakobanda kotuna na papa de chute mambetuku na ndenge tobeti lisolo oyo omoni likambo ndenge nini. Merci maman Mimi pour notre pesina. On va l'appeler 11 kilos. Oui, père de 11 kilos. Point. Papa si moi si bobandi na basali plus de 20 ans. Donc ozongi mo ambula sima. Omoni ki mobali na vraiment azani na sana situation na. Papa. Atiko sa mo snel kamote ki choka mo sinaye azela revanche. Na boite bakoko za bazaki na ba antécédent na bango. Yango na fafuta mandenge wana. Na mutadana ndenge na futa za mutulikamwa. Mais oui, maintenant mon azela ki maman na ye koki. Ah oui bon, c'est qu'on a fait payer ma baigno dans salangai tant de la Kinshasa. Papa déchu. Ça m'a comme comment on a en fait on a félicité mon sang mais c'est l'étude faut que le accueillir bah vraiment des campagnes ça qui émotionnent à réagir néanmoins. En quoi les avis nangai. Maman pense que moi c'est là les cambo on va la salle et pour réagir bongo et pas m'battre. Maman Célestine Mampa, beaucoup baksanini na mutuna yambo. Ok, merci maman Mimi pour la parole au Pessinga et surtout pour l'invitation à yo. Merci pour les sous l'antignon sur www.congolocole.news la confiance news.com. Merci pour bazo ça la émission au le site pour répondre à la première question, je pense que c'est vraiment une situation très complexe et qu'on n'a pas des chutes tout à l'heure que là peut-être une façon il y a moi si wana pour faire payer mobile inaye ma BO à ça là je crois que en tout cas je m'inscris en faux. Je trouve très mal que mobile au bandinaye depuis bon mois et puis beaucoup même si vous bandi pour tout bon mois naté le fait que à Bali au faire payer na manière en tout cas pour une mauvaise manière de faire les choses ce qui peut-être que Anna pour trouver que mobile Anna pour maltraiter ou alors cause à la mobilité dans le foyer. Moi je trouve que la sincérité oblige que c'est mieux au divorcer nayo comme ça au sali vie nayo calmement plutôt que au tromper d'abord parce qu'on a accueilli. Premièrement, on a adultère. Deuxièmement, on a inceste parce qu'on a beau kilo naïe. Tous les Africains, mon mari qui est mon bali naïo, a d'office maman naïo. Donc, mon bali naïe, a papa naïo. Donc, disons que abimina papa beau kilo naïe. Oh, et même na inceste. Je trouve que ça manière malamute à procéder, bien que ma beko ki ozala n'a pas ya mobali, mais en tout cas, eza ndengo na tenda ko procéder. Donc, on a la réponse dans la première question. Merci maman, c'est les mampa. Bongo maman Caro, nini koko bakisa pona likambo pasi oyo. Merci maman. Nazara poso bon pour ngai
likambo wana eza mwa mpasi soki tokiti na mobali oyo aza na Kinshasa mpo na nga namoniki asalaki mpe erreur alingaki akende na poto ye moko liboso akomi kuna nde abengi mwasi na ye na bana na ye me ye amonaki ke ye atinda mwasi ntango mwasi akomi kuna mboka mopaya aye kovanda na ndako ya mama leki na ye mwasi wana mpe soki totali bien ere moko azalaki ntango papa wana papa bokilo na ye wana alingi ye peut-être ezalaki mpe kobanga esalaki ye ntango mosusu ovandi na ndako ya motu mboka mpe ya mopaya loko ya poto mpo na Kinshasa oko banakendaki mpa ndeko na wana sabo mais napesi ye raison te mais amonaki avandi na ndako ya motu motu wana lepso okooblige esala bosoko sepe te na kobengana wana bana aye kondima lepso na bobangi akendeki na ye moko azalaki na bana bana batikalaki ye ndenge akendeki ye moko boye avandi mpe na ndako na bango mboka mopaya ata mosu andimaki mpe na bobangi malgré sa bobangi wana alingaki yebisa soki mpe ayebisi mbala moko moike ye oka koboma libala bato ndenge avandaki epa ya mama leki ya mobali na ye donc eza mpasi ndenge andimaki mpe asede nzoto ne mpa na papa bokilo na ye asalaki mabe soki totali bien papa bokilo wana aza mabe mpo na nini akokomaka na ide wana akende kotuna mwasi ya mwana na ye azala makamu na ye place wana mama asalaki mabe ndenge nalandi na bokebi mama Caro olobi ke mobali asalaki erreur faki ye moko ndakende poto me balobaka ke mboka mikili ya poto yango ezalaka nde mboka basi omoni te ke faki nano mwasi akende mpo bana baya nsima mpo babi kuna nde eza mboka basi ya mboka basi bien sûr mibali mosusu bakende babengi basi na bango basi batikalaka ya bengi me nde sikoyo eza nango mabe te me akendeki kokweya nde bala moto ya mabe yango wana makambo ebendani ndenge wana mwasi yango mpe aza mabe ndenge andimaki afasima ndenge obe alakisaki bambongo babilamba banini yango andimaki me soki natali mpe aza mwasi mabe papa Bruno likanisi na oyo eza ndenge nini? Bon, merci Mamie pour la parole. Merci. Bon, en tout cas, le solon, le roi, maman, le baguette est vraiment très complexe, c'est vraiment très complexe. Ngai na bandana muna na condamné papa, le quoi maman autour le bas. O tika na linga na sonde ba le bas. Été ayo. Tika pété avec biso. Oh, ni ba le belé to kanisara. So comme moi na mbongo, boti na mwasi tiba na 6. Après avoir robota bana 6. Bo bandi siko vi na bino. Vi pende komi siko elengi. E bandi wana ba robota susu te boko. Na moment na yo siko komi ko songer otinda mwasi na poto. Kotinda mwasi na poto po yo tikala koto, yebaka déjà ko pesa déjà écart. Mwasi avandi na mingi amesana bozalaka na ye esika moko. Mais na moment moko yo tikali koto ya akuma. Biso tout ça mibali. Ko faire voir ici mwasi ezaka le rôle comme moi, mais loko no moko mukie po olandaka na se mwasi azo déranger. Mais moi ça qui potati ki on a bana. Mais moi c'est pour ne pas avoir de pas maman leki atabi moko. Maman leki ana mobali na via poto boyebi. Peut-être maman qui musala ya moi papa qui ndaka ya butu baso apenda tami penda bakuta na te maman leki na mobali na. Mais yesi ko moi si ya koma logola gardien ya ndako. Ezalaka wana na ndako. Mais papa tango aye na ndako bandaka poto za pe minene te. Maman soit alala qui moi si nena sala la na salon. Bobo c'est une histoire à deuxième regard te. Tango bimaka kotaka abwaki mamisu. Atali. Ah oyo pe. Bon. Na ndenge biso tutu yebili kambo ndenge ezalaka. Moi sina mobali ndenge baza relation izo unir bango. So ba komi na niveau wana ngali boso na condamner mwasi. Pour moi si mutabandaka. Il faut kokanga ngo mingi mwasi mutabandaka. Mwasi abandaka na babiloko moko ya cesse mobali pas jugé. Mwasi alobaka mobali oyuma. Mobali oyuma pour nini aza kofungwa mame yozo fungwa mate. Mais papa comme ba bipé amoni que oui bokilo akei. Asalani. Alakisi kaza mobali na mobali alakisi otolobaka ki mobalité na ye.
En tout cas, likambo donc ezali likambo moko ezali munene tokoki kokondane kaka bango na mbongo te comme ezali sujet ya molai tozokende mama wana azali na mwa ndambo aloba yango wana. Merci papa Bruno yo lobi ete mingi basi babandaka tiko mpona yo mutu aza na bana na ye 6 na mobali na tikali na Kinshasa azotindele mpe bambongo akobanda ndenge nini mpe papa bokilo mami omoni nzoto eza nzoto poto ezali lokola Kinshasa te na bilio ya bakomona ngai nabeta ata tu nameka moko tambola nasi bakotanga ata twi na nzela ntango moto amonaka yango te twi na nzela eza te kaka tv moto atalaka pembeni kaka bazala ne papa bokilo ye baza mpe moto te donc ntango bazoyebisa biso ke tolingaka kosangisa ntaba na pondu te il faut nyonso to wana eteya biso nde nalobi eteya mpe biso nyonso to tolingaka te totindikaka mwasi boye te akende nao na poto akende osala nini ngai nabala ye po akendaka poto te nabala ye po tovandaka na esika moko tokufa ne elongo soki nga maladi ebandi ngai ape bavese ekoma kobeta biso pamba soki ezwi nga nabenga yesu na poto soki aboyi nalobi nasi nazwi mokanda nakoma na nga française yango wana nalobi asaki ngo mpona venir a bana te asali mpona venir a bana plus te bana bazala bien lobi Mamie, si tu as 6, si tu as déjà 6 enfants, cela veut dire que premier enfant a déjà l'âge de 15 ans. Plus de 15 ans, alors déjà à l'université. Mais maman, wana, ils ont déjà sauté à l'âge de l'âge n'était mais déjà dans la ménopause. Mais petit cas, il a juré bah derniers instants ailleurs. Comment tu vas continuer bongo? Et puis mon frère a coupé mon cœur. Comment vous avez raison? Vous avez raison. Vous avez raison parce que yo mobali oyo vous avez bana 6 na mwasi na yo. Vous avez na mbongo kutinda mwasi na poto. Hein, aken comparer tout ça regroupement familial. Je suppose que mbala bongo azangi mo ko leta famille na été. Alors on est là à débarras. Mais pas donc à se débarrasser de moi si naïe à isoler pour la pote pour ça va comme bien à la Kinshasa moi c'est bon yo pena comme ça là on paye tu quand pena ça peut aventure et c'est lui mon frère alors moi comme coach à droite c'était ma mimi la papa bokilo mais et tombe quand ma bébé comme pas bokilo et ko posa mutu nyonso et ko posa la pe camarade mon balo to camarade ya mon balo na pe la pote on a mais on est tombé parce que pas beaucoup nous est présent s'il vous plaît maman c'est une repèse au maluba. Donc pour la papa des chutes ils ont encouragé moi ça mais dans le but qu'il y a une explication que ça dit que moi si a réagi bon maman c'est le lien qu'on va ok merci maman Mimi en fait ngapo nanga toujours en fait tout ça là non critique à likambo to bandana na mobali c'est vrai papa et quelque part pour maman Caro ba condamner mobali ok mais to faut to lukato yeba motivation mobali wana ezaki nini ntango azotinda mwasi na poto motivation na première mais ezalaki nini est-ce que ezalaki na accord na mwasi yango ye moko ça c'est deux parce que à cause de la motivation moko juste un des papas des chutes tout à l'heure ezalaki débarras donc à mon cœur stratégie voilà à ça dire gentiment calmement à mon déjà assez commis comme on dit oh papa m'a dit là ça m'échappe donc moi c'est assez commis vieillot donc à quel est qu'on paie ma kunanga continuer comme ça Michel voilà na continuer comme ça na tikala comme ça la vie nanga awa et tout à tindi tout comme cause là à ça qui est l'homme moko à ma bé si qu'on peut se racheter à te tikana tinda moi sinanga na poto ou alors ezaki na ba motivation à malamu ngana nazo penser te kezaki vraiment na ba deux premières choses justement parce que c'était d'un commun accord ezaki a obligé ki mwasi que kendo fana na poto et tout ba solo la kinde ba solo na couple nyonso ba yokani ce qui prouve kezaki motivation à malamu ezaki débarrater ou autre chose atinda ki na famille na yé parce que ezaki na besoin moi sina za la protéger atindi pas tante na yé ou azo vanda na kati ya famille ya mobali wana papa Bruno tu le bat tout à l'heure non il fallait mobali nde akende moi c'est tikala papa Bruno moi c'est ndenge wana même soka tikala kia qu'est-ce qui nous dit que ah anda linga sa kindomate donc eza nature na yé bien que même ce qui a tikala kawa alinga qui peut-être ko ça likamwa modèle wana c'est vrai papa bokilo mibali boyebi bozana bino ndenge wana moi c'est ko boko bana bako chabino esika mokote mais bavanda ki
ensemble par concours des circonstances. Et ça que donc non, ils acquis par concours des circonstances. Alors, ceux qui peut-être papa Bokilo n'a bandé que ça avance. Pourquoi il faut repousser à côté? Maman Carole Bakino et peut-être Nakobanga. Mais non. Poto maman mimeo te ko tout à l'heure ils ont moka basi. Ta maman na ndé mona ba numéro à la police ezali. Oka ko benga la police ba foyer sociaux eza. Peut-être azana mukanda. Maman mininga e koma poto la police tango po bazong saelo. Na koma poto te na za la kitchese na nebi ke ba foyer sociaux ezali. Bange bazong sa ndé ngwa te bange qui plutôt ba protéger. Peut-être que tu permettre un document. Donc déjà avant c'était une mauvaise femme. Pour ceux qui étaient ne papa bundon chuloba, yenda bande ko ça ba avance et pas papa Bokilo. Comment est-ce que tu peux te permettre yo moisi, fais-moi si à Libala, au que ça là avance avec 6 enfants dans mon baluana, au Bossani. Tu n'as même pas pensé à tes enfants, tu n'as même pas pensé à vos 2 familles à Kinshasa, et même on a gentillesse ok pour briser na liba la batte. Mais non, ça c'est vrai papa, on a ceux qui bien que motivation mais l'acte que la femme a posé, on entend le bas tout à l'heure, si ça ne va pas, c'est mieux de se dire au revoir, de divorcer, ça que ça la vie de son côté plutôt que briser dans foyer à baninga parce que ça c'est être méchant et cruel. Tant si comme mobile na situation comme na moi na bato abimisi l'homme d'abord à balayo à botisio bana à tindio na poto à perdre 11 kilos à linga perdre na vie na yé juste liko na yo. Toi tu crois qu'une femme comme ça va être bénie? Et en plus de ça, papa Bokilo Azoloba, moi si nous sommes kaka oya yo. C'est parce que cette femme-là l'a permis au Lubandengwana. Bongo, maman, Caro, Nenge maman, c'est là où tu koloba. Et c'est Ngeli Kutuba Boyana na bango que va vivre situation où. Maman Caro, ba Boyana. Yo moni Nenge, ba Boyana to ba luka terrain d'attente ba bongsaka likambo. Couple oyo ya poto na tikala na Kinshasa donc couple eza concerné na kati ya likambo. Pour maman les qui n'a mobile ne basi ba boyani. Baza kuna procédure à divorce. Mais pour l'angai moi si wala poto na mobile yo ça c'est pas boyana. Pour si ba boyani te ba bazala kana libala. Siko maman les qui wana. Estime matin. Pour maman les qui wana pe na mobile wana pe ba bota ki bana. Bon bana on a monté famille baby. Famille baby bana la ba ngate ke mama ba ngalo la libala likolo moi c'est aya na bango wana. Estime matin pour na fa ba boyana. C'est bon va venir à bana maman. Mais ça est le rotin. Bon si maman ku bana tika de papa. Divorce c'est malade. Divorce c'est zaka mingi na kati ya divorce. Bato ba payaka beaucoup plus le prix ezalaka bana. Boité. Divorce eza malamu te. Bon siko divorce pezali. Soki bato mbale ba oyo kana nzela te. Na liba soki bato mbaye ezo sima te basa la divorce. Na l'étape ba kata ba kaboli bango. Mutu na mutu akei bana ba otika la bien problème te. Papa Bruno baboyana to basala ndenge ni baluka terrain d'attente babongisa likambo to baboyana. Mami me na yoki masele makarole ba to lobawa. Masele soki na lobi ke basimba bandaka. Na lobi yango pamba te. Oza mwasi. Na moni wana lati kitoko. Lati ti na se makolo. Mais na ebisi yo basi ya basoka bimé susu tanga zuya te mini jip na ye. Abeti meloko na ye moi bobenga ngo nastu. Awo tu na ndeko na mwasi ba pembeni. Ezomonana. Ezomonana. Atie boye. Webiti nazo tu na ezomonana. Po biso mibali ta to etomona. Azobi biso mona benga ye. Ye moko mutu azobandanga. Po soki azana ya latine bien loko yo lati boye na otala ka na olenga mwa muke ke ba o mamelo. Mais soki yo lingi no bongo te. Mama to boite bana basi babimi na kati ya libala ngo babota mi bazali. Mais réponse ya papa Bokilo ayebisa mwana na yeke tika na otika mwasi ote. Mais est-ce que botuni pe mobile wana est-ce que tu n'as pas mwasi na ye abenga pe mwasi na loba mwasi yo siko lobini. Moi si à lobi keza ba envoûtement. Envoûtement na bazi na ke côté papa lobaki bien. Bokeba eloko moko mwasi asala et mobile asala mwasi ayiko venger.
eza matata mwasi aye kovange na moment oyo mwasi ntango mpe akomi deja na poto boyebi soki mwasi akomi na poto akomi deja mbisi na kati ya mai abanga ne susu eloko te vandano mpe na Kinshasa ndeka maloba yeke poto ya limboka basi mboka basi mwasi so akomi na poto deja leo mosusu ntango amataki kaka avion anguru te deja monoko apesaki deja rip asa apesaki deja rip biso na bino toyebi te asa apesaki deja rip etango akomi mpe amoni toyebi mpe te papa bokilo tobengi papa bokilo na mosusu mpenza azani papa mpenza te neti mama leki toyeba mpe mama leki toyebi bana mosusu kutu baza bamikolo ya mama leki na bango bazali ngokala mosusu mobali yango aza nde mpe jeune mais aza kaka bokilo bokilo wana eza nkombo ya biso ya Kinshasa na biso babantu bokilo na poto kuna makambo wana mais ata oza na poto oza ka africain te mama loposo échange te makili échange te oza ka moto moyindo te sikoyo yango wana fo kopie nyonso taba biso faut s'intégrer intégration wana toloba na poto soko okomi kuna obandi olata buti awa lokola bango intégration wana mais eza accoutrement eza accoutrement mais il faut koma bango wara ata ye awa ata ndenge nini atikala kaka atikalaka bongo na baze na ye atikala mpe na bubu mais biso te yebi biso tolandaka oyo nyonso te ebimaka na mokili soki lelo tokomi na machuda so tokomi lelo na bouton moko des boutons mai ya vert mai ya rouge mpe na makanisi na biso mpe tokóma na biso lokola mindele mama ti suka na biso tokóma lokola mindele oyo nyonso tu tozali ya biso tu tolatia bakoko na biso batikela biso te eza mondele mais lingalo mindele moto ayela biso te eza lopoto na biso wana ezali nango nzinga na biso soki nazongi kuna ata Jésus ntango ayaki alobaki makambo ya libala te ya bolingo takotaki yango te eza na ngai mpasi mpo naloba na ye ke ezongela bokabwana u eza na nga mpasi motema ne moko ndenge aperde déjà 11 kilo lokwa papa alobi donc ezalaki mpenza mwasi na ye 11 kilo wana perde donc ate mpo atali mpe berere na ye place ye moko awuji justement sûrement atali berere na ye oyo asala na mokili nde ezalaki aperdre à mon avis à peu près de même 50 eza blague te atali makambo asala asa rendre compte na erreur asala kipe ya kotinda mwasi na poto basusi nyonso nango ebelisi bongo epe akosala avc ande kona mobali toboyi te yango nga nazobandela toujours na kati oyo te papa dechu naboyi te malgré baerreur nyonso ya mokili ako kosala mais nandimi teke na erreur wana abimaki na ndeko mwasi na ye bon alors mwasi faut faire payer kabima na papa bokilo mama yebaki oyo esamaka na nsima ezalaka makasi papa wa liboso yo osalika osali likambo mabe moko afani nango mais retour bakabwana te bakabwana te ozomona bakabwana to bakabwana te soki mobali aza na ye prêt ya kolimbisa mwasi mais amake mwasi wana mpe azala kaka na besoin na ye ozomona bakisa papa Bruno naloba omoni biso mibali mission batinda biso na mokili pembeni na bino eza ya kokengela bino eza te natindika yo mosika na ngai nakokotindika mosika na ngai te donc papa wana azali mwasi na yo bobotini bana 6 bana wana baza na besoin mama lokwa mama ota oloba divorce ezala no mais lingake mwana lingaka ayoka ata mama nakufa mais ke mama navandaka quelque part te alimbisa mwasi na ye soki net mwasi alobi eza envoûtement c'est-à-dire mwasi aza na besoin kozonga ani mwasi azonga Kinshasa bazonga na bolingo na bango aenterre nyonso tu oyo ye eza mpe ye moto aza mwa responsable ya oyo to arrivé wana oui mpona kontena mimi donc ndenge ndeko olobi soki mwasi amoniki ezaki ya envoûtement ya solo amekani mokolongo mpe ya ndako est-ce qu'elle est envoûtement ya solo c'est ça le problème ezaki ya mokute mais azwi na ye goût mobali kaka ye mobali kaka ye batala ngo bien atala vraiment bien se rendre compte que peut-être ezaki bayere na ye moko alors mwasi akomi ne kuna azaka kuna ndako n'est-ce pas azaka na ndako na bazocontinue kozala ensemble pasele pesa vi na yo bakabwana to bakabwana te bon d'abord maman Mimi no koloba
réponse à moi si on a qu'ils ont envoûtement, moi je pense qu'on est là faux débat. Ils ont envoûtement parce que moutois en assez envoûtement, tout ça mais là. Moutois en assez envoûtement aïba té qui en assez envoûtement. Donc, ils ont le droit moutois liboma. Moutois liboma aïba té kaza liboma. Par contre, bino batmoza normal en monde ande bino liboma. Moi ça me rappelle Nazaki, je prends la 3e maternelle. Voisine a biso za mieux moi mkusea azao bela liboma za maman mais on bela liboma souvenir wana tilelo parce que la première fois na oka kombo CNPP za ki ba maman wana ye za liboma ba tout quartier mo ba kanga ki ba stinga ba bika za liboma mais ye afinga ka biso lo pango na biso to ya maboma kutu na mieux na biso de ba komi CNPP donc eza ndenge wana muto aza na se envoûtement ye au mona bino mambonye so bozo lo bana boza contre ye za normal bino nde ba boza normal. Et ça, le fait qu'ils ont reconnaître qu'ils ont envoûtement, les astuces. Ils ont envoûtement parce que ceux qui ont envoûtement, ils ont qu'à reconnaître en côté qu'ils ont envoûtement. Et ça, qui ont utilisé le quoi astuce. Quand on que papa, papa des chutes, tout à l'heure que ils ont mobile à faire payer. Je crois que c'est faux. Moi si je sais de quoi est-ce que je suis en train de parler. Moi si dans mon compte aux anango, mobile il y a ça là ma bé, ma bé à polika. Et que yo et que ça la situation, la situation modèle wana. Alors le bataille qu'ils ont envoûtement, on dit erreur na été. Abando ba d'ailleurs il pas ça la kanga boye. Asa kanga boye. On est ce qu'on a le baka. Bon le longa ka on a sali bodaya comme on a boye. To ye bibi so basi ndé to réagir ça ka alingaki abimisa pe ma be à mobali pour pas comme sur un même pied d'égalité. Par rapport à la divorce, papa Bono on va tout à l'heure on soit côté mambo ya libala te. Oui, sur le bela mambo libala, aloba na bato alobi ndenge Moïse alobaka divorce ezaka autorisé te. Mais pour la méchanceté amité manabino nde a permettre divorce exactement dans le cas oyo tozo évoqué tout à l'heure. Dans le cas il y a adultère nde mobali akoki ko répudier moi si ou alors akoki ko pardonner moi si naye. Donc décision ils ont revenir na ye moko papa oyo soki akokoka kolimbisa mwasi na ye ok soki akokoka te nde wana bakoleka na divorce mais en tout cas à mon avis soki nga naza mwasi o mobali ana ye po tozonga na okima po na ebite lo nya ko préparer po na nga après na crime wana eza crime contre l'humanité donc akoki ata CPI je pense en tout cas nga so mobali ya zonga na nga bona okima makasi po na obanga na niveau wana mobali ya ka kozonga a préparé nini après en tout cas et en plus de ça tous les africains de tout à l'heure c'est vrai tous au copier cause à la net mindele mais tous à mindele ça c'est vrai tous les africains c'est la famille mariage en Afrique et ça comme moi qui n'a mobali et les deux familles déjà à côté ici ma bena katia famille il y a mobali na ye. Et à côté ici Sony nakati ya famille oaye je crois que libala wana et comme fondé sur ma base more solidité et puis vous allez juste pour sauver les apparences mais en soi bolingo na posa ya kofanda na libala ani za isote ya solo inceste koti na kati ya libota oyo likambo epenza eza dilemme sikoyo nazo tala ndenge bouti kopesa biyano na biso biyano na bino plutôt ndenge bolobi ke oui c'est vrai et sengeli mobali atala soki akoki kosala nini. Mais au cas où mobala zongeli réaction ya mama leki ekozala nini papa Bruno Mokala. Bon omoni na bakisa soki moi si azongeli mobali c'est-à-dire tant azongeli azui bien azongeli Kinshasa tant azongeli Kinshasa aye moi si kuna Mama leki déjà basi baboya. Na moment to basi baboya ni. Ata moi ça longwe auto kuna kiti Kinshasa mama leki azane na problème te. Ko ye dia ça ministère ça longwe. Ce qui peut bango plus tard. Ba ozonga na ba solola. Bana pe ça va mais car le roi Marcela lobi en tout cas bolingongo ikomi matata. Et solo to comme poussa na suka émission na biso mama Caro koko lobani na question na uti ko poser siko que réaction mama leki kozala nini na likambo soki mobali andimi ko bongisa na mwasi na ye na mwa minute ya mupuse. Alors c'est pas la parole mama leki wana ata mobali wana zonga na mwasi na ye motema mama leki c'est baby ya na ba il faut un divorce ezala po omoni que soki bazonga na libala
liwa mpe ekokota na kati na bango mpo mama leki wana bana na ye bana ya mama leki na bana ya yaya na bango wana bakoyokanaka te mpo ekosimba te mpo mama leki na mwana ne wana mwana mobali wana na mwasi na ye kasi bazongani libala mama leki wana bakolaka ndako ya mwana ye na okomata mokolo moko omoke na kati ya famille na bango mabe deje sekoti soki mwambali alimisika mwasi na ye oyo tozongana kaka abebisi mpe famille ya kote ya bomama na ye mpo ekozala mwa pasi Maman Célé Koko Baksa Liloba. Maman Minute Mouké. Merci mpo maman. na mika divorce Na Moussinde na tout à l'heure, en tout cas, on a proposé, parce que la dernière décision appartient à Mobali, on a proposé que va divorcer, mais seulement à Mobali, c'est-à-dire à arriver à surmonter en haut et puis à pardonner na moi Sinaïe, na papa Bokilo, ce qui n'est pas facile évidemment, mais avec le Saint-Esprit, ça peut être possible. Et pour nous conclure, on n'a pas en tout cas, bah, maman, car moi aussi à Libala, moi aussi à Kilo, moi aussi à Botosi. Mais les autres, ils comprendre que Kindumba est une jeune fille, et changer quand, hein, et commis plus na basi à ma bala. Parce que sous somoté, pour qu'il ne pense pas que soit mon toit à mobile, noté au kitisipe du lama, aussi sur zone au fin de temps à mobile, n'a pas en face, c'est vraiment pas normal. Donc, si tu mets un peu que ça l'effort côté wana, tous on a n'engue bako qu'on a biso bala qui kala, plutôt que to qui ende na dérive comme on dit en français. Donc, waneza conseil pour na part nanga pour na basi ya mabala tozonga vraiment basi ya mabala ndenge bazaki kala ce que moni kezo simba tende na to ba tout à l'heure bakanga ba singate na l'état de divorce existaka moni kezo simba te pour telle ou telle autre raison c'est mieux OK pour divorcer c'est ça même la responsabilité la maturité plutôt que pour ça ba jeu à la c'est voilà parce que ça diminue la soni pour na biso moi ça me gêne pour les kala plateau pour le sujet à modèle. Papa de suite Mambetoukou. Merci mamie. Je veux dire que ma belle c'est côté ma casse na couple wana et si maman choté. On va la kaka na à surmonter les mamans ça à surmonter épreuve wana parce que na rera sala ki na zo pega ba conséquences ya biso ba kaka utine mo yo ba sala ki kofanda na mo si ah yo zo tine na poto kuna po ba kende makamuto ya kama kamo ya tina te parce que oje na mesure ya kotangisa bana ya kulesa bango kofanda ifo mo ke poto na mo no ata congé buke bozongi na bino bofanda ensemble donc erreur ça marqué déjà et puis moi ça profiter na erreur wana mo na kine awa azaki na faiblesse akosa makamuto na kine ah pour kine ka zo me ko sala ya kambala boya na kine yolela utelengani mais la poto kuna aibi ça sali bongo peut-être c'est quand je l'embali azala moi assurance mon auto sécurité ou ba porta bas na poto attention que yini nini aibi ka okenela social on garantit quand même à sens wana aibi se venger mieux que la poto à cause de moi at bala za na courage ya ko kanga motema zo peka kama sala kiona. Merci beaucoup Dirpo. Papa Bruno Mokala Lilobasuka pour une émission. Bon, Lilobasuka, en tout cas, c'est permis une invitation à m'amener. En tout cas, c'est permis pour la première participation dans l'émission. Vas-y, prochainement, dans l'émission, en tout cas, si j'ai les gens qui ont kitoko, papa, en tout cas, sur Zoyo Kanga, Zalaka Mobali, le quoi, Balobi, au sens de la carrière, Atayo déconne côté noté, Benda Maman pour la bana. Benda maman pour na bana pour na soki sakaka moi de mbote moko na pesi surtout grand frère na propre Jean-Pierre Mokala na Londres et sans oublier ma petite sœur propre Jetou Mamelinga na Hollande et na bosani pete moninga na ngai ya motema Rodi Boladia Kandi Kisula bana Paris en tout cas ba mingi oyo na pesi mbote te prochainement mais moi nanga pardon wana na boso na bosani ezekila mwana nanga Priska Mokala en France pesi ombote mingi na leki na yo bino nazo tumbote Maman Carole Lilobasuka on a reçu sa émission à Lilo. Oh merci mingi bo invita kingai asepeli bosani ngate bozola na kati bazoti kanzando kuna nazoya wana asepeli mikomba na sima tokuta na lisusu bon na pesi kaka conseil na papa wana oyo atikali na Kinshasa akanga motema kaka mposo akontinue kaka mwasi ya boye akoya kokufa atiki bana
seke ndenge asalaki na poto kuna apa banda osala me eyebanaki te aaki mwasi moko abimaka mpe aa mwasi mabe mpo na nga nazosengaka boya yalinga ozwa mwasi mosusu kaka bon napesi mbote kaka na bandeko na nga na France Jacques Bononga Marie Bembolo na Celestin Lilango bango to baa na Paris merci liloba na nga suka eza que nde naotaki koloba tout à l'heure décision ezozonga na papa mais pas na nga en tout cas ezotenir sous te c'est mieux kokabwa na kaka et na mwasi yango vraiment lokola déjà libala ekosimba te na mobali ekosimba te aluka réparé ata na nzambe po jusque là azocontinue kaka donc na mobali lokola esimba te na mobali qui peut-être kaboyo olimbisa aluka aréparé ata na nzambe parce que soki acontinue ndenge wana aza na suka mo fatal wana c'est pas que nazomodire ye mais nazoloba oyo eza vérité. Donc, parce que je me dis, dès maman Carole, tu vois tout à l'heure, donc, banda qui déjà qu'on s'ala awa mazaki tellement commis bomba malam que et banda ko banate. Et moi je me dis, moi c'est un modèle wana. Je pense même pas ta voisine pour ta que se permettre à ta couper sa mobile même moi c'est ça qui a fait un scandale. Donc vraiment merci beaucoup d'invitation na yo. Na pesi bote na baladino sa Congo le collé. Na pesi bote na maman DG Dabiso, Madame Guidil Bissengo. L'Amazon Guidil Bissengo. Voilà. Donc, mbote mingi na baninga nyonso bakolanda biso na boye côté comme risque que na créer donc bamutu basikilanga parce que nyonso ekoya te donc voilà merci. Merci la perle de Congo le Collé. Merci beaucoup. Donc dès que bande ko balobi mon bala zaka makasi. Ça monne que plus tard on a mosi yekaka. Ça monne que on a des yekaka. Donc tous les deux cas ils en ont ma bébé nzate kaki de pankana yé. Et on a mis donc il est pankana yekaka. Azana makasi ko se montengo. Na pesi mote par Peter na Suède, moi na Peter. Nous avons répandu à travers le monde. Suède, Canada, États-Unis, donc la République Mambetou. Oui, Mambetou toujours. La PCP Motepa Mukunzi. Au plâtre le mois qui est Amazon de la presse. L'Amazon de la presse. Il y a solo, Balandia li solo, oyo, likambo est vraiment dilemme. Na bandi, bolandi, intervention, invité na biso. Boyoki pe bo conclure oyo nini bakokaki koloba na bino bato bozali kolanda www.congolocolenews.com na kosenga na bino bokomela biso na page Facebook na biso to na YouTube wana moni maman Michou na Suisse komela biso yondo za marié likambo est concerné vraiment de ba marié komela biso na page Facebook to na YouTube likambo ezali vraiment passé. Ngai makamomo amwaso asali eza mabe makasi mais soki pe mobali na kolimbisa to akolimbisa ete wana ezo dépendre kaka na ndenge na bango nzambe asunga bango po likambo penza eleki monene mais pasi na ngai ezali ete famille ekoti na mobulu makasi po na likambo mais nzambe asunga bango. Pour na kosukisa émission alelo na kopesa mbote na couple Claudine Bissengo na papa Rémi Malala na mboka Paris wana na moni pe papa Humberto Masengo plutôt na papa David Olito na mama Annie libala malamu na tombeli bino libala ya malamu na pesi isusu couple projet biyenga pe mama Nadine na Birmingham mbote na pesi Liliane Kisubanata na mboka Canada mbote bele na pesi Marine Mayuku na mobali ne na Angola mbote Laetitia Bisengo mbote bele na pesi lisusu papa et mama Nzambi pe mama Marie mbote mingi pe libala malamu na moni lisusu pe papa na moni susu papa Clément Kipoy na remercier équipe mobimba ya www.congolocolenews.com na moni wana papa Patrick Sala wazalaki na prise de vue pe na montage na moni les directeurs de programme des chutes Mambetuku andimaki kozala invité na ngana mokola lelo na pesi mbote bele na pesi mbote na Amazon Guidil. Moi cette femme battante benassia le boko ya plâtre kokende ko luka ba information na pesi mbote belé ngai Mimi Sabila
perle de www.congolocolenews.com. Nalingi bino mingi balandia Congolocole. Tomonani pour un prochain numéro. Au revoir.